Et voilà, l'actualité nous appelle, le devoir nous oblige. Très cher Internet, vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Le but mokolo et le but tour ya nani. Le but les cas qui zaki tour peut-être ya yo, le but zaki peut-être tour ya ye okuna, le but peut-être zaki tour ya ye. Le tour ya nani, lobby okoya peut-être que ça la tour ya nani. Donc à pesimi nombo tesika botala bovandi esika no sobo botala bisona betando na mike. Na sabongo analyste sociopolitique on a ya mamaka na télévision yo face à caméra, ngai moko na meka osela no ba analyse boni makambe tambo na mboka. Soki tambo kitoko te to koloba na pesi mbote pe na Pierre Elvis na Mikili Apoto, na pesi mbote na madame na ye et puis na pesi mbote na bandeko nyonso. Basili bakwa kotala biso bandeko ba obeta mabaku na makambo ebele lelo to kobeta ka masolo Vital Kamerhe to kobeta masolo mushute bandeko ba obeta tangwa to bandeko pe mosusu kota INC ba obeta tangwa soko ozana ba vidéo nazana ba vidéo nazana ba voix sawa malgré Vital Kamerhe azana détention provisoire malgré za présumé innocent bandeko INC ba ovanda kimiate ba ko beta ka obe monoko pour dire que Vital Kamerhe na bango ana raison na mekipe ko tuna bandeko mosusu soki Vital Kamerhe abimité réaction na bino ekozanini en tout cas bandeko ba siliki ba obi akobima bandeko mosu ba obi faut ba soutenir pe Fachi Beton ba obi Fachi Beton ba ngonde ka bandeko INC ba obi faut ba soutenir Fachi Beton parce que justice nde kangi ndeko na bango Kamerhe ezali Fachi Beton te. On s'est posé de questions. Est-ce que c'est parce que luka ba batte la relation entre INC et IDPS et yango ba olobake ba soutenir Fachi Beton ou bien est-ce que c'est parce que Vital Kamerhe azana nous na détention provisoire azana nous quoi présumé innocent yango wana peut-être ba oluba ke ba oluka ba sauver peut-être tata mokonzi na likambo bango ba oluba ba sauver tata mokonzi ba épargner à un bon français ba épargner musika ya makambo yo balobi ete ye azali justice ete to pe bandeko musu ya bandeko ya IDPS ne bandeko bato kangi Kamerhe tata mokonzi abi biso moto kangi Kamerhe teza justice nde sa musana ngo état de droit ezongi esika nango me bandeko musu balobi état de droit o ezongi kaka na nzoto Kamerhe pona nini et puis Kamerhe azalaki muto akokaki kokima pete ata soki batika ki pa bima bongo azala kaka kendaka ko se présenter bongo na liboso ba zuzu balinga ki batika ye pa ki mate azali directeur ya cabinet ya chef de l'État, il mérite beaucoup de respect mais bazo kamwa lolenge justice est précipité makambo ya Vital Kamerhe lokwa bakanaki ye loko les ali politisé lokola ezana mwa niamu ekoti na kati ça fait très mal ya comment on appelle justice lelo yo to uti na makala tozaki bongo na prison satan na makala pona kolandela lolenge kani makambu ezako kende makambo est-ce que eza kokende bien il y a certaines personnes babi makambo ezokenda mwa mbilinga to komi na makala na ebisi ezaki kita koto yo ba militaire INC ba luka ba benga na bango koto yo pe police na biso pe ba bengi garde civile ya za wana pona ko protéger les civils na makambo nyonso mais ba oluka peut-être ba sala makambo susoyo eko sala pe moi kitoko mingi te par conséquent yango wana na lingaki na yebisa ete boye bandeko nyonso ba otala biso partout bozuli bakwa kotala biso na BV 3 télévision BTV 3 télévision na betaka libako mingi na télévision esika na yaka kosaba analyse face à caméra na makambo eza yemo ebele mais na ko chana no micro nanga bandeko bayoka boni bandeko wa INC bazangaki maloba te pona ko pesa pe makambo na bango lolenge bango balobaki.
ex-ministère totikala koyoka likambo ya détournement te azalaki secrétaire général ya PPR2 atikala kodétourne te ayaki kozala président ya parlement ya assemblée nationale ti lelo balelaka ye na assemblée et alongwe wana ti lelo totikali kokende bakwatalo nous sommes vraiment serein ndenge nauti koloba toza déterminé toyebi ke procès oyo ekoleka malamu toza na confiance ya justice na biso toza na confiance ya justice afin que justice esalama mosala nango na lolenge elongobani donc peuple congolais toza déterminé bana mboka nyonso baoyo baza na bafin fond bisika nyonso na kongo mobimba yango président asollicitaki média congolaise bazala wana présent po makambo eleka bien maintenant il y a des gens oyo bakotala en direct na télévision mais nous sommes le membre tozali bana ya Fidel Kamere mwana ya solo papa na ye ntango aza na problème akoki kovanda na ndako te atika papa na ye atelemi ye moko liboso basusi biso tokosamba te président aza na baavocat conseil na ye oyo bazali na dossier ndenge elongo bani mais biso libanda awa toye mpona komanifeste soutien na biso tozali déterminé soutien na biso eza à 100% na mwana mboka Fidel Kamere comportement ya la police congolaise vraiment en tout cas je regrette jusqu'à présent tozobunda yango wana tozolite mwana mboka azala libanda atravaille po tokotisa vraiment état de droit biso toye awa tout en respectant banorme nyonso barrière oyo batie mpona likambo ya coronavirus mais na grande surprise tokuti police baza kobengana biso baza kopousse biso na désordre nous de l'INC tozalaka vraiment ordonné tozali vraiment parti oyo le seul parti na Congo oyo bazalaka na botosi oyo bayokaka mot d'ordre tokosede na kati ya convocation ya bapolice te tozali wana mpona nini ndeko aloyiba kosede na pression ya la police te parce que mbilinga ekotaki kuna policier national police nationale congolaise batie ba militaire INC mbutu nayebisaki bino ezali opesi mbwa aboyi mopanzi na kuna en tout cas colonel Carl Lewis azalaki wana mutu azalaki na contrôle ya makambo nyonso akomaki na niveau moko boye asuki moya koma place muso ezalaki te azalaki aux alentours liboso ya portail ya prison centrale ya Makala mais bapolisi oyo atindaki pembeni babengana bato babuki bakiti ya bato bapanzi biloko ya bato bakangi bato batelefone bakangi bajournaliste bakamera baokanga bato oyo baza ba innocent baokanga bato oyo baoleka na bango baokanga bato oyo bafandi na bango na ba place mususu batie mwa garçon moko atie mwa cabine na ye wana babuki cabine bapanzi ba ordinateur na ye po ni asalaki entrepreneur mais biso moko tomoni place wana entrepreneur ezalaki te toyebi te qu'est-ce qui se passe na police na biso ezalaka soki batindi ye na terrain bapesi ye ordre ndenge mususu ye akendaka asala makambo mpe lolenge oyo ye ezotinda sentiment na ye plus loin na miso na nga moko na moni lolenge la police bakangi maître avocat moko policier moko kuta beti na maître avocat wana mbata tango wa maître avocat se présenter bien za avocat ba bisi alongwa kuna maître avocat bengani mupanzi azui téléphone ya lelisi singa yoka bango bazaka bata mibeko en tout cas eumela kite mbala moko moto bachaki wana zaki capitaine ba passé capitaine en tout cas en un clin d'œil na monaki capitaine a commis ko s'excuser liboso avocat to éviter qu'est-ce qui s'est passé réellement na ba téléphone to zaki mo musika na bango police na biso bo meka ko bongisa musala en tout cas bozali batu ba benga rabino ba agent de l'ordre bo lukate beaucoup ba agent de désordre parce que mboka yana nda désordre et siko batu bo yibaka mbongo bo wanganaka eza déjà désordre to meka ko bongisa ba lolenge na biso ya kotambusa makambu ya kitoko mingi te wana uti ko Sabino voice to vidéo na uti total Sabino parce que ça brite to précipiter to soit to côté Sabino rapidement parce que batu bande ko baza mo ebele bazo ba image yango peut-être ba rosa rapide moi avance ya on to précipiter to côté Sabino ba voice to ba vidéo botala yango to uti ko za bongo réaction ya bande ko ya INC ba lobby baza dessus na comportement audience eza public ba bisaki bango ba respecter ba prévention oyo l'état ezwaki ya moto azala na protège cache-nez moto azala peut-être protégé azala au moins 1 mètre soit pour se protéger convenablement pour ne pas risquer à recevoir maladie
bandeko baye bazaki protégé selon bango, mais en grande surprise bamoni police a foudre bango dehors loin ya prison ba éviter bazape na selembao ngo pe courir zaki air kaka procès bandi courir ezo sala ekei en tout cas bandeko bazaki désolé mingi na comportement oyo. Bon, toke na côté négatif au cas où yango to lo basiko parce que na miki otuna bandeko mususu awa mituna bandeko balobi Vital Kamerhe azali nanu na prévention azali quoi présumé innocent, mais au cas où ba condamner Vital Kamerhe 5 ans 10 ans 15 ans ou 20 ans de prison et ça 10 ans admettons et ça peine oyo ye muto asali détournement fonds publics il faut à mériter to azwa. Ce qui Vital Kamerhe a eu 10 ans. Est-ce que Vital Kamerhe sera-t-il crédible à la direction générale à la régie des eaux? Vital Kamerhe sera-t-il crédible à la tête? Il y a déjà cas. Toi, à la tête, il y a directeur, il y a OEC. Posez-vous des questions. Parce que Vital Kamerhe, ce qui a BBC caché judiciaire, il sera plus candidat en 2023. Non pas seulement il sera plus candidat en 2023, ce qui va modifier la constitution, poto qui est un référendum, va modifier la constitution, qui a caché judiciaire, à postuler. Ce qui va modifier la constitution, directement Vital Kamerhe, Azali sous éligibilité à cause de la candidat en 2023. Et si quand on a un politique et côté est-ce que Vital Kamerhe il est allé na président Oyaza Siko Fachi Beton ba kei bongo na Kenya tant ba se retirer na Lamuka ba kei ba ça la cash INC et UDPS s'est réunis pour ba ça la plateforme moko cash na Kenya. Bakei basali na Nairobi basisi makambu baye bazongi bakor na bango basolo la biso to monati, mais l'un l'autre ya kati ya parti politique ba loba bango moko ke tindenge dozawa toyokana ki boye na 2023 ngana soutenir Tshisekedi na 2023 bango va soutenir biso l'autre en 2020 bientôt 2021 président de la République tout le baka atika lokwa net na 2 ans parce que il n'en va préparer ba élection na 2 ans. Est-ce que eza peut-être côté UDPS peut-être ba luki peut-être ba c'est la peine de koide ndeko Kamerhe magui moko boye ko kotisa ye na kasho et bebisa caché judiciaire na yepo a se représenter en 2023. Attaque ndeko Kamerhe a ko représenter en 2023. Est-ce que ndeko Kamerhe a kozala na possibilité ya ko se représenter ata lokwa mandataire public? Azalata DG ya Jekamine, azalata DG ya ba toilettes publiques. Pour nani parce que a commis incrédule ndeko Vital Kamerhe aza incrédule na miso ya entreprise privée na miso ba nyonso azali sous na crédit akokoma na bongisa moi lingana nga akokoma akozanga crédibilité aux alentours ya bato nyonso yo kolinga peut-être ba travailler na ye bakozana mo méfiance na ye ba oluka balandela ye eza à peu près 54 millions de dollars, ils sont 375 millions, c'est comme 54 millions de dollars entre guillemets. Alors moto déjà ça na 20 millions ya pamba auto liango 227 ans. Ce gazolier $100 seulement par jour. Na $100 par jour, a la possibilité à colia mbongo wana pendant 27 ans. Ce qui Kamerhe peut-être a vendu na yé na makala. Il s'est dit bon, ngai na mwasi na ngana bana na ngai na boyi makamba famille ni makamba parti politique na zuka mbongo na ngana lia ngona mwana nga na mwasi na ngana bana pendant 20 ans ba olia $20 millions. Pendant 20 ans, il y a $1 million à Pam. Azimou wana sa bombi yango. Pour aya robima parce que Kamerhe entre azonagé azadjamu ta 3e âge azonagé entre 61 ans 62 ans. Voilà, Kamerhe azana 62 ans suite au sanité selon Abotamina 1959. 61 donc à Botamina 1959
entre guillemets 61 ans Kamere déjà sur PCI 20 ans 81 ans. Est-ce que vous croyez que Kamere va revenir na Fox pour diriger ce pays dans 81 ans? Est-ce que vous croyez c'est possible? Celui peut-être ministère public batobaye balobi bon to réduire to sombata moi 10 ans ba sombeli ata moi 10 ans ba sombeli Kamere 10 ans. Est-ce qu'il y a 10 ans ou kotika le quoi 71 ans Kamere akobima tanga kobima na force akobima nango Kamere akolo ba bibo na vanda na prison nazwa na ngambongo wana mwasi na bana nga bazala à l'aise pour attendre nazongisi mbongo wana na kozonga lisusu directeur ya cabinet chef de l'état te na kozasu na crédibilité na zaki na ngolobi te le tour à nani le leza tour à Kamere bato ba sepeli ba beti mololo ba éviter que le malheur des uns fait le bonheur des autres yo mutozo seka Kamere yo mutozo ba ete azui ya poussa ayeka lelo ayibi mbongo wa l'état ba yibaka mbongo te ba yibaka mbongo te ba yibaka malembe libanga lizui chakunde ke ko seka te tala ndeke nde bazo seka taba ndeke nde bazo seka bozo seka nini bandeke bandeke bozo sepela pona nini pendant que ndeko Kamere aza chaku apumbwa kata azui libanga esika moko e bongo pino bato bopumbwa kutu boza na possibilité ya kopumbwe mais bozu mabanga ça fait très mal. Le tour ya Kamere, lobby tour ya nani, eza analyse, eza émission babenga ka ba journaliste ba yaka ko sa ba analyse face à caméra. Lobby tour ya nani bokomona pe wetch akoya ko sa analyse na émission lobby tour ya nani bokomona pe Chic Mukadi akosala yango lobby tour ya nani ezali innovation boye journaliste nyonso akoki koleka pour appeler sa prendre vie na ye lobby tour ya nani oyo biso to négliger yango to mona ngondi ba vantio. En tout cas ça fait très mal. On va clôturer avec vidéo ya bandeko o bazaki na makala voice ya bandeko bazana poto ba sengi yango na moni bandeko ba sengi yango vena nga linga tena benga e boss abi boss epezaka vena nga Pierre Elvis abi boss epezaka za likolo makasi. Moi personnellement, je suis d'accord, mais la manifester soutien à Ngai, na moi Nambo Capital Kamere, c'est lui qui sera le président en 2022. Ok, jusqu'au bout. Papa, Osalanaye, rien dans la problème à Outi Oyawana, donc le procès et ça, le peuple congolais va se tranquilliser. Sympathisant, il y a moi Nambo Capital Kamere, membre de soit INC, biso toza atozo représenter na ba oyo bazate. En tout cas, toza wana pe nazo ko profiter na occasion oyo na présenter ba condoléances na ngai na bana mboka ya Bukavu moko awuti komitumba sikoyo pona ko manifester soutien na ye akufa. Nasu wana ka wana, ça fait très mal. Ya mwana mboka moko na Bukavu awuti komitumba moto, abwaki essence apelisi moto, na nzoto na ya miboma po ani po bakangi ndeko Kamere. Ndeko okufi siko Kamera bimi. Boni osaka na vibo eko. Boni bokumo mona ville wa maseki, bokumo mona bomo ya mutu wa lipa na nguba. Les Congolais sont des malades, excusez-moi le terme employé. Bande kokoto na ba Congo ba sili bo bakangi mona ntemi. Biso ba mongo to silika po ebemba mobutu bande vana makoti yolo yakate e moni ba isika bangala bazo silika ka. Poni bozo linga bo kotsa tribalisme ndeko soki aza na faute zala botika ko zala ba fanatique politique eza seigne ba fanatique te. Politique est à balleté, politique est à musique, mes chers compatriotes, peuple congolais et congolaises. Kamere mutape après ça comme bon pas tata na maman na ba bala na ba bota ba biso na mokili o ede bango te okufa pona Kamere. Vraiment, c'est être lâche jusqu'à ce point. Vous pouvez être fanatique jusqu'à ce point, pourquoi? Hein? Donc on doit essayer de mettre le point sur les yeux. Lelo ba misi Kamere na prison. Yo kufi siko ozunini. Hein? Lelo so ba misi Kamere na prison. Yo ozunini yo muto omi. Botika kokena biso na balkanisation wana, botika kokena biso na tribalisme wana. Te biso to abata kasai to soutenir baluba. Biso to abata ya loja to soutenir batetela. Olenga koy mutetela. Nanyo mutetela. On n'a pas besoin de cela. Beaucoup de français des confinements yango ba français ba poussi bino bo poussi boza ba français ba fungula bo bino bo déconfiner bato to bozo copier ka ba français to bo copier ka mindeli to boyoka basala ka nani bazala ka ba raciste ba sala bazaba to bo vivre na kata racisme
donc bazala contre bango bazala contre ba pays mususu baza contre peut-être ba français baza contre peut-être ba rwandais baza contre peut-être ba burundais contre peut-être ba gambien et non pas contre eux-mêmes. Comment bino moko ba congolais beaucoup za la contre bino moko ba congolais yango lobby to lobaki ennemi ya congolais ezaka congolais te mais moto bo mape Congo ezaka congolais tel niveau Congo évoluer parce que ennemi ya congolais Congo ezo vandi sabatu na kati o bazali ba congolais na kati ba congolais wana ba ennemi ya ba congolais bazaka ba congolais et puis ennemi ya Congo ezaka ka congolais. Comment Congo s'en sortir 60 ans après indépendance, on n'arrive pas. Tout ça qui n'a niveau ni l'autre, on a niveau ni. Tout ça la lecture. Tout ça la lecture. Au lieu de gauche droite, tout y a na maïle, tout sangisa. Comment on s'en sortir on a crise de Zobeta Congo? Batanga bongo bakomi ebele ba mandio bakomi ebele na balabala ba fandi ba osengaka to ya mortalité o ezaki lobi na 96 eza o eza leloté tout ça éveil patriotique tout ça l'éveil patriotique congolais sika no so landa biso fungola misu soko temeli mboko te muta ko telemela yango azalité kolinga te loko ozolingo sala lobby eloko ozolingo sala lelo osango ka lobby. Non. Et nous avons la possibilité à ça lelo. Aujourd'hui, nous avons un lobby, nous avons une occupation. Nous avons un lobby, il y a qu'à lelo. Nous met par la main. To simba na poto tombo la bende la Congo, to simba na poto benga na monguna. Na yoki ba Zambia ba ya ba une grande partie ya est ya Congo, ba fandi bana ba Zambie ba komolo bana Congo. Na Zambie mboka lo wa Zambie. Mboka le roi Zambie. Congolais aujourd'hui ridiculisé. Congolais aujourd'hui discriminé dans la société. Partout dans le monde, soit dans le passeport congolais, bande de combattants dans la Libanda, soit dans le passeport congolais, comment au bomba, bande de combattants même sur Bengi. Non, on a rappelé, place dans un moment le balinga les athées. Ça fait honte. Pourquoi le balinga la tête? Parce que ah yoka soni oza congolais place wana. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos à Pasteur Moutakala et Makana Congo et Makamunio soit Mabé et comment Makana Congo. Ça fait très mal. Le Bitour Yanani. Le Bitour Yanani, le Bitour Yanani, on va parler de ça. Le Bitour Yanani, on va vraiment essayer d'expliquer cela. Dans ma bataille la biso, j'ai dit grand merci na Vieux Mardoché, na qualité image à Biso Lelo. Grand merci na Ndeko, consoeur, ouais, Chic Moukadi, confrère, caméraman, Yazara confrère, Yazara caméraman de J d'Orange, Yazali Moutangam Bukuna, et soutien à 100% na Ndeko, Evelyne Kitunga, Likunda, voilà. Evelyne Likunda soutient à 100%. L'une de nous a été victime, il y a viol. Tous de cœur avec toi. Aussi avec Bandeko Nyos, Azuli Bakwa Kota Labiso, Bandeko Nyos, Bali Banda Mboka. Bo mekako bongisa lolenge na bino akotambola aux alentours na biso et ko sala moi kitoko mingi. Donc merci beaucoup. Na pesi bino mbote na kombo Yesu merci ya. Au revoir. Bye bye. Merci si. Osananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka.